Autour de pourquoi je soutiens Tshisekedi. Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaire na yango nini parce que Bukangalo nous alité. Non. Nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour le être beaucoup bien faire mandat pour la constitution. Donc dernier un vrai pasteur à Congo et bosso eza fachi. Berger les bosso ezaye. Nganga les bosso ezaye. Avant Léopold Beta match faut que ndaro luka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS. Voilà, merci na peuple congolais de partout Boza Rolanda, Ndeko Moïse Mouikabea, na édition na biso ya Mokomo lelo, nous sommes en direct depuis Kinshasa. Merci na Bandeko Banso Bokozali Bako ya Otala biso. Monsieur Moïse Mouilom ya ba sondage positif na kata République démocratique du Congo une fois de plus. Mbote na bino Bandeko Balandinyo so ozili Bako akutana na biso Mokolo lelo. Tozali en forme messieurs et dames, tozali en forme pour essayer de placer quelques mots na Maimatali ba institution école Congo démocratique. Na Sarabino était je suis le seul et l'unique ami de le spectateur. Combattu mais jamais abattu. Le seul et unique. Moi na suka na bango. Oya ndimana ekoya valablement sans condition. Kotali sanabayi compatriote ekolo na biso. Ma immense zaiko salema. Pour l'intérêt général de la population de la institution na biso. Oyo nyonso bandaka bana na présidence de la République. Tiki tana ba municipalité. Je suis le seul et l'unique. Oya ya kasenga ka condition te. Même dans ma communication à proximité. Ndeko Moïse Mouya Kawa. Pourquoi je fais ça? Parce que télévision a nos première chaîne numérique et professionnelle d'actualité générale et des opinions libres. Awa opinion libre to pesa ngo me libertinage te. Awa actualité générale to lobela rango. Mais ben tox c'était. Ndeko Moïse qui a essayé que tu aies na révélation peuple congolais. Lelo na ena sali moi sélection na ngai muke. Na sali sélection moi muke pona ma immense na kolobela lelo na kobanda lelo na présidence de la République. Merci na bandeko nyonso déjà boza ko liker, boza ko papoter biso na en direct na ba plateforme nyonso ya YouTube, ya TikTok, Instagram, plateforme numérique nyonso to ko leka en direct. Ce qui to pona kolobela ekolo na biso parce que ce botali même ba pays o ezali tout autour ba pays voisins na biso. Et ali pasi bazora ba vandaka. Toba ça la publicité et la communication, il y a des pays voisins à bango sans pour autant que ça la bango moko. Mais quand il y a biso ba chaîne ya ba médias, tozali ba chaîne commerciaux, tozali ba chaîne où ezali ko senga financement et senga le gouvernement. Mais to fani to lobby était non. Na Bujumbura. Na bande ko na biso ya diaspora. Bazali na besoin ko ta la comment est-ce que ko le zali ko tambola. Mais ce qui biso to lobby te peuple congolais na na robali susu. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés sérieusement yakoya yakosola na bino na plateforme nyonso. Alors ngana lobaka soki na ye na ba opinion na ngai eza ko engager Ndeko Moïse Mbuyi. Investigation na ngai eza mosalo nga na sali bisika na wuti na koti na ye ko yebisa na bino peuple congolais. Soki on ndimi yango te to sepeli na ngote, c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Ah oui. Lelo Nazaro Banana présidence de la République, messieurs et dames, merci de papoter, merci de liker, merci de savoir s'abonner massivement. Lelo naina lobe la présidence de la République moi moké parce que mon thème malamu nazai komona ya bato bazai ko kamba ekolo. En tout cas, il n'y a pas match. Je regarde comment le président de la République se bat matin midi soir. Bande komangai na ngito analyser na bino moké. Depuis que Congo ezali Congo, na mona na noté président, le président en exercice en place, voilà. Akende ke manifestation nyonso. O ezali koluka kimia na est de la République. Namona na noté. Alors aujourd'hui nous avons cette opportunité, cette chance d'avoir Félix Tshisekedi Tshilombo. O yazali soki basali même prière pour la nation. Félix Tshisekedi accueilli. Félix Tshisekedi basali colloque pour la paix. Félix Tshisekedi accueilli. Félix Tshisekedi dialogue pour Félix Tshisekedi ba négociation. Félix Tshisekedi akokende. Félix Tshisekedi ba tribune nyonso ya minene boyebi na monde akokende. Lobby Nathalie sens ya patriotisme o azaki nango. Na marche tobetaki na stade des martyrs. Mathieu ezalaki na thème ka moko. Ya koluka kimia ya unité nationale d'intégrité et colorabiso. Mais vous allez voir. Et ici je vais féliciter Bastard nyonso ya monde. O bazaki na biso bi na stade des martyrs. Bravo à vous, pourquoi? Parce que les Camboyo et qu'on touche nos artistes même. Bravo à Fali Poupa. Et qu'on touche même nos sportifs. Bravo à Martin Bakole. Yo Fandi, ceux qui battent à Cagnotte,
Ce qui bache makambo na koyembela songolo pakalande oye. Makambo était la nation congolaise yo linga ngote. Je vois les amis critiquer le président Tshisekedi. Pourquoi qu'il n'est qu'au bêta match wana? Ezaki match de loisir, ezaki match ya galate. Ezaki match na bit moko. Bit yo ezali nini? Ko transmettre message. Yamboete ya koleka na liboso ya caméra, il faut avoir l'information. Ko transmettre message wana. Na badongolo misu nyonso baza ko continuer ko faire souffrir peuple na biso na est de la République. Bravo au président de la République. Bravo na ba ministre nyonso, bravo na ministre na biso ya sport. Oh bayaki sur place. Bravo na ba compatriotes congolais. Oh ba sepelaki, batika banda kuna bango baya ko bete maboko na stade des martyrs. Ko soutenir oh ezali vision ko luka kimia na est de la République tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali nango. Et avant même cela, Félix Tshisekedi n'a gagné qu'on s'incliner. Pene toujours il y a la première dame. N'est balobara toujours derrière un homme fort, il y a toujours une dame forte. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, bravo à vous. Yo kanise sukiwana. Na fani moké na ko consulter na ko sala ba investigation. Na mona les sous ah oui, le chef de l'État na la très distinguée première dame va recevoir les sous plus ou moins 50 enfants. Oh bana oyo, boyebi likambo Italie, guerre kuna na Nord Kivu. Ba déplacer wana bana wana. Premier citoyen ya écolo. Magistrat suprême, garant ya bon fonctionnement ya institution ya mboka na biso. Asangisi en image ne bozali komona bana. Bano bazali touché, bano babungisi baboti. Félix Tshisekedi dans le bino. Et ici je vais encore insister. Mais qu'on rappelle Nabino que Esengeli biso ba oyo to pesa pe moko ko so encouragement na maman Denise Nyakero Tshisekedi. Parce que à tout moment azali peut toucher, déplacer, bana na biso na est. Akoyaka toujours na lito ya papa. Ko betaka mwa kelelo. Tango ngai na akotala comment est-ce que maïman soane ezali koleka et je vois comment bayi politique bango pona bango ezali ka constitution. Basusu koleka na ba France 24, basusu koleka na ba TV5 Monde, basusu RFI n'en parlons pas. Constitution. Au moment où moi je m'attendais dans lobby, stade de Marty wane sangisaka, na ba ta société civile, na ba ta pouvoir, na ba opposant. Initiative wana na kanisa ki na komona ta opposant moko na kata stade de Marty. Allah tata polo na message moko pour l'est de notre pays. Na monde ta politicien moko te. Ah oui. Soka yaki na camouflage na lingi ba service na e ba bimisela biso ta photo ya politique moko. Mais bokola la bolamuki a lobby tala bango mobiliser des banderoles. Changement la constitution. Allez, vous voulez interdire à Félix Tshisekedi et puis à la Gisibina vous allez quoi ba président nyon sauté. Ah oui. Tout le monde a ba président ah koya na ba sélection ba match ebele. Koya ko accompagner ba léopard. Toujours na ba costume. Sécurité blindée loro eloko mususu. Président yemoko ya mboka wana. Mais vous avez vu comment le chef de l'État. Service à sécurité kunda na ba gradé. Parce que c'est le président qui l'a compris. Azaïne n'a confiance à la population. Voilà comment la population, même la salle des martyrs, bah, vous avez qui va retransmettre un message. Il y a Kimia. Bah, quoi, ça n'a pas mon côté. École Bazali, iyo, le changement de la constitution. Messieurs et dames, des grés ou des forces, donc accompagner l'institution, n'a pas sengeli, toi appuyer. Naïb Sarana Batumingi que. Biso toyaka awa boyebi bien soki bato basa musa malamu te ona ko dénoncer pe kala mingi awa toyaka poto dénoncer o bazali na kati ya ba institution soki o kambate ozana intention ya ko kambate okomona ndeko mbuite na koya ata mukiete mais soki o kamba ekolo o kamba esika moko kamba malamu te ami to le spectateur tikanga na ebisa bino que na koya wa ko pete la bino makelele po boka bosaki malamu te et soki po salaki bien ndenge na bandela kolo bango na secteur na biso ya sport Denis Kambai Chimbumu na pesa ka emboti ndeko atika bar likolo na secteur na biso ya sport bonga na komeka ozongela kokende ba compétition même ya ba maman nzango même ya ba liter ya ba catcher bana na biso ba roller atokomeka komona ba pays voisins ba pays mususu ya Afrika koya na ba compétition parce que la personne a compris que nous devons servir la nation congolaise. Bravo à Denis Kambai. Si vous avez un génie blanc, Didier Boudimou, Moutonae, tout est kota, Nebako Bengae, les chansards de la République. Aïe, n'a pas ministère, Manso Akoleka, Akotika, toujours ma trace, où ils allaient toujours positif, Didier Boudimou.
et le long du secteur à sport et belé balika quitté mais bazumi noko bakangi et belé on a des biens à pouvoir à tant nomination et salamakia baba kia wa sport et kokufa mais bravo parce que il a compris nalaka kibino lobi ami le spectateur le long na koyana beta mo investigation muke na magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na continue d'investigation nanga muke na secteur Italie situation ba magistrat lolenge kani ezalaki avant Félix Tshisekedi et aujourd'hui je suis très fier Yakobima na ba résultat palpable na investigation nangai ah oui lelo ba magistrat bazali na éviter ba komona bango lokola ba sorcier de la République bato balingi mboka te bato bazali ko servir la nation pour des intérêts personnels mais ici je vais vous dire je vais citer quelques réalisations où les alliés détermination à magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na secteur on a biso la justice les lois qu'on cité encore messieurs et dames Nathalie Sanabino parce que voilà comment nous devons accompagner voilà comment nous devons faire pour montrer à la face du monde ma immense ezali ko salema merci na bande konyoso baza Rolanda biso en direct les lois moyen kotanga ba message za la raté le to kenda katiko taka moyen ko yamba appel na bino ezati besoin na nos matières na édition na biso à 16h on peut revenir pour nous refongola la téléphone na kei mbangu Nathalie situation ba magistrat bazalaki situation yo ba sali ba travailleur na ba haute juridiction école na biso bazalaki bazanga même ba moyen de déplacement ici je parle même avant Félix Tshisekedi bazanga ki ba moyen na bango de déplacement qui veut dire ba charroi mobile et à quitter koko so bango pa ke ba service o bazaki na ba moyen de bord o bazaki na ndenge ba ndeko sala bongo mais non ezali souciati te ezali pe parquet ya na ebité ya kalamute ezali ba haute juridiction à likolo mais magistrat suprême kokoma ya komi abi non nous devons changer makambo lelo yo nana ko telemela ndeko Moïse Mbui nana ko telemela biso poalo ba été ba magistrat na biso basila kozwa o ezali ba véhicule na bango ba personnel pour nous permettre bango ba déplacer ba kende ko sala mosala na bango comme il se doit plus loin encore avant Félix Tshisekedi Tshilombo ba magistrat o lelo bazali kozwa pe ba salle d'audience to pe salle na ba norme internationale pour na ko sala ka ba procès na bango magistrat suprême alobi non biloko eko ko lekatien le to ko ba na bino boye bo ko mona comment est-ce que na ba haute juridiction na biso ya likolo OK na cour de cassation na cour constitutionnelle cour constitutionnelle si je vais le dire corriger cour constitutionnelle les ala cour suprême zakikala cour constitutionnelle conseil supérieur à magistrature le balali esengo ya kozana salle d'audience lelo et bravo à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bato bafandi balobi mboka na biso emesani na système ya bana ya taka bango nde bazalaka papa afanda wana azali na ebité combien de temps de carrière concours ya magistrature et sala makate ba ko copter bato ndenge balingi ba ko zwa ndenge bango balingi mais c'est grâce à magistrat suprême et na équipe yo bazali na souci ya kosunga ekolo concours ba magistrat salama bomoni yango et vous avez vu bato ba recruter moi personnellement j'ai des amis au ba recruter ba ko servir sika à la nation et puis bazali rémunéré mais ça été bazu bango ba ke kotina bango on a même déployé concours et salama ki kaka pona Kinshasa te mais beaucoup mona bato ba ko ya koluka ko salir action nyonso tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo magistrat suprême a eko apporté donc ekuna mosika na CJK il y a 2023 bomoni comment est-ce qu'après plusieurs années tozala ki oublié na ba haute juridiction ba pays pa libanda mais sika appelle la République démocratique du Congo voit nango pe komiko ko teleme mboka na biso awa ekozwa pe ba invitation un peu partout na ba juridiction à likolo ce qui cérémonie ezali prestation à serment songolo paka les ali République démocratique du Congo peut représenter ezali elongate
Tu es allé là, ceux qui sont dans l'investigation, tu es allé ça n'a pas noté. Ils sont tous embarqués, même à colloque international. Mais les lots, depuis la venue avec Tshisekedi, tu communiqué en côté, tu le battu positivement, monsieur Zedam. Ben, tox, wana et sengeli totika. Vous voyez comment est-ce que, tu vas là, dans la cour constitutionnelle, wana, pour la même élection. Vous voyez bien, Gainabino. Bah, contentieux électoral. Vous voyez bien. Mais aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu de personnes, des animateurs, non. Et c'est un contentieux et les canabas normes. Et bravo l'équipe. Oui, ça là, mon ça malgré travail union sur l'élection, même aux États-Unis, ils auront toujours critiqué. Malgré, mais tous eu contentieux électoraux. Il y a malam. Puis il y a des délais prévus. Bah député, bah sénateur, bah on a pas siégé. Bravo na magistrat suprême. Bravo pena animateur manso. Au bazali ko sala musala pour l'intérêt général ya population. Siko yoke sika esimba kinga ima kasi mingi parce que social ba tebeli ba lobara social na silisa wana na kene na chapitre musuku poto silisa. Likamo etali social ya ba soins de santé. Na ba funérailles ya ba magistrat za ki problème bande konangai avant fait Tshisekedi na pouvoir. C'était tout un problème. Magistrat qu'on fait là, nana qui paye. Abelissa. Mais aujourd'hui, grâce à protocole d'accord et Salama qui penactiva, les loyaux, déjà sur toute l'étendue de la République, plus ou moins 5000. Au Bazali, à Koufi, bah il y a une assistance, à Kobe l'assistance est. Tolo Bayangote, Tosuki Wanate, social ou magistrat suprême à l'obé, Sengeli Armona Bangope Malamu. Nenge batu mosusu na ba service musu bazalaka. Si te na bango wana pe ya maluku. Ba ba rosela bango construction, ya ba résidence digne. Pona bandeko na biso nyonso wana. Na cité ya maluku. Manso wana ezali makambo ya malamu te peuple congolais. Bandeko na biso na diaspora boye bisa biso. Yango tolobi ete un tox awa na bato bazali ko servir la nation congolaise barokuta l'homme de dénonciation de Moïse Mouy. Et n'a pas d'investigation. Ah oui, parce que n'enga na zalia lobby so ki ba moni de Kombui. Media na bango e komi na niveau moko international parce que tozali déjà ko émettre un peu partout. Ba moni ba installation kitoko. Ba moni ba travailleurs nyonso a véhiculé. Ba dongolo miso boye ba décourager rabatu. Ba koya yazo kambungu wana wapi. Mais babosa niete babiso oyo tozali na ba partenaire. Babosa ni babiso oyo tozali ba accrédité na bisika o ezali ba protocole d'accord officiel entre l'établissement soit ministère Songolo Pakala. Oh ministre pas yebi, manager wana yebi, déjà yebi. Et ce qui ne Kombui na niveau na azoko s'organiser. Lobby poisa na installation moko din. Yo bengi yango mafia, yo bengi yango escroquerie na moyibi. J'ai dit non. Cessez de décourager bato bazali na carrière ya métier. Et longyo ezai so elunga représenter na médiaté. Et longi lisusu te mataka ke le 207 je ne pense pas. Bande konanga tout bazwa kango bol 207. Ngapi boyebi na kota kana bino pona investigation. Mais motonyo ça la kan épanouissement na vie. Motonyo soit ali bien organisé, azaka épargne nae. Botika na ben tox, ya ko décourager, moto a sali plus ou moins 30 ans ou 35 ans de carrière. Journaliste à Malamu, Mopandi Sangwa Malamu, on a plus ou moins 25 ans de carrière ce que Mounaza bien organisé Tenagoloba, même sur le plan social, vestimentaire, Botala non Malamu, bon mais une église. C'est qu'il y a le problème. Ici j'ai dit 20 ans ou 25 ans de carrière. Donc, on a une constitution et puis ça 5 ans de président. Il y a 5 fois président de la République, 5 fois. Donc, ça n'est pas l'élection 5 fois. Mais il y a un inchangeable. C'est qu'il y a une fois la délivrance. Parce que Motonio, son élo, ça qui s'engage, début ça là, évolution peut ça là, et le remoko ya mala Mohamed le spectateur. Ah, on a lingi si qu'on a encouragé. Bato ba ko sala musala malamu pour l'intérêt général.
ya liboso na koloba bongo bravo na ndeko Doudou Fwamba ministre na biso ya finance actuel ministre ya finance bandeko na ngai esengeli topesa moko akoswa parce que même ba collègue na ye bali d'accord na Doudou Fwamba bali d'accord na mosala zali kosala pour la république j'aimais quiconque a défi aluka ndenge zaki ata kosala ba mirmire na moi mopanzi entre bango na bango ba collègue que Doudou Fwamba ko travailler mabe. Vous voyez comment est-ce que quand le chef de l'état même dans la cérémonie officielle a comment na Doudou Fwamba ko za maloba bota la même biso batangi sa biso expression faciale ya mo continue ezali toujours na esengo tala sika ko za maloba Doudou Fwamba pona ko lobela mai matali ba réforme immense basali bato nyonso ba ko seka Congo central awa basali nyonso ba sepeli ba seki Kinshasa on n'en parlons pas. Bravo à l'homme. Nabele Lakaye n'a rappelé la cabine, c'est par rapport à ces réalisations qui, le jeune ministre dynamique, intelligent, compétent, social, humble, loyal et fidèle, Natata Mokonzo Ekolo, Teddy Luamba Moba. Ministre Oyo, il y a un avion pour m'battre. Ce qui a un avion retour, il y a des causes. Il y a une émission les gars. Pour la ligne, il y a 64 km aussi. Bisonne Ekolo Moussous, n'a Bisonne Ekolo Moussous, n'a pas Italie, énergie et électricité. Mon tabon te bete la ma bokote. Ce katabino boboy ko beta bondima. Tata Mokonzo Ekolo. Wazali garant bon fonctionnement à l'institution à Kondima Yango que nous avons un monsieur très intelligent à la personne de Teddy Luamba. On a payé Simbo Tebiska Alikola na masolo ya Congo. Na fandi na lobby na ko sala examen de conscience na lobby. Mboka na biso Congo. Kaloyo mama oyo ya boboto ya motema malamu. À la personne de maman Aziza Mounana Nathalie azalaka wapi. Bato batina ba kombo bato po basala bango ba ministre bazalaka wapi tout ce temps. O bandeko na biso nyonso. Balela na kamotali social, pe action humanitaire. Ba détournement les cas qui na secteur na biso affaires sociales et action humanitaire. Gouvernement bimisa mbongo songolo pakala. Ba ko ya ko kangaka. Ba sala boye ba détournement. Mais depuis que le chef de l'État Félix Tshisekedi a fait confiance na maman oyo. Je vous dis après investigation, il y a même de familles, même des gens que je connais personnellement. Oh ba komi ko kende komi ko la cop ba yebi ke maman wana mutema malamu eleki. Maman wana komi ko kende au-delà. Il y a des fois même ba week-end sinanda konae ko bimisa ka mosolosko ezali yaye pour aider cette population. Et maman Aziza Mounana, elle incarne la vision de Félix Tshisekedi. Cette dame, vous avez suivi son discours à Mbujimaï. Puisqu'elle faut vendre d'urgence au chef de l'État à Tsindingaï. Vous avez suivi le message de maman Aziza Mounana. Et Moutouabongo Sokinaye, je communique positivement pour une action palpable pour ça, pour l'intérêt à Bande Konangaï. Ba déplacer, Bande Konangaï, ba naufrage, ou déranger Bango. Yo, télémo bengango tchalé. Je ne pense pas, peuple congolais. Tout le monde a ignorance. Voilà. Et awa, na ko sinale mino na lobaki yango. Wane zaili parce que boyebi, hormis mosala na biso, to ali na casquette mosusu loko la président pe aswe. Oh to kenda rabongo ko pesa longonia, ko encourager bato bazaka na souci ya ko tombola ekolo na secteur XY. Toko kita au Katanga, Likasi, Lualaba, rapidement parce que le 25, le 1er Sengeli Tozonga, le 25 décembre, le 1er Sengeli Tozonga Kisasa. Dans le Haut Katanga, pourquoi na fani na investigation na Nathalie na lobby. En tout cas, moi na mobali au papa au Jacques Yaboula Katwe. Ma réalisation elle est immense. Nous arrivons d'abord dans le Haut Katanga pour un petit mini documentaire. Yakotali Sanabino, Misala Mansa au Jacques Yaboula Katwe Asali na Haut Katanga. Et puis qu'on remettrait officiellement diplôme d'honneur et de mérite nae. Après que l'on a au Katanga aux alambangulo là-bas. Et si kanini lisusu. Moi na maele ya ba maman ya union sacrée. Yoka malamu. Moi na maele ya ba maman ya union sacrée. Maman Fifi Masuka Saï. Moto a talissé à la face du monde que
Mutakoyi ko zana epe na Kinshasa te, mais azana lola baza à l'aise. Azana epe na Likasi, aboyi na epe okende. Azana e na Kolwezi, pardon, aboyi na epe okende Afrique d'ici. Ah oui. Fifi Masuka Saini. Na komi au caméra na tali échangère. Dans le bino. Oye sengeli sko caméra ya, totali sa la face du monde. Ezali mini documentaire na kosala ngo ya timing moko ya muke pour vous montrer le travail énorme ya bandeko wana. Na kosili sawa siko amite le spectateur parce que kuna ezali biska ba sensibilité mosusu pe ezalaka. Ezali wapi, ezali na établissement to bengi Afridex. Esika wapi ona lobaka pena soki mbula pe ali ko pusana moto buani pe maele ko bakisama. Bravo na grand amiral Baudouin Liwanga. Natikala komona nanu te depuis établissement ne banda ba travailleur wana bazwa directeur général lokola c'est monsieur 4 étoiles grand amiral Liwanga. Un homme qui travaille dans le silence, silencieusement mais costaud na service wana ya Afridex. Mokwa koswana yo et diplôme de mérite na yo eza ko koma en main propre. Poyo yamba yango o comprendre que atako ba dongolomisu ba ko boyaka ko servir la nation congolaise, mais nous avons des compatriotes congolais au ba telemi balobi iyo wana ezali nini, nous devons servir la nation congolaise. On va finir amis téléspectateurs en 2 minutes Santikali Nangwawa pour na couper ça. Merci na bana ya Lemba. Pourquoi bana ya Lemba? Bana Lemba va comprendre que toza sous attente et député à Kosabiso. Bana Lemba va comprendre que Lemba cette fois-ci c'est Norbertine Matanda ou rien. Ce n'est pas Moïse Mbouyi, c'est Bana ya Lemba. Bana Lemba balobi va se décider. Na sima ende ko Moïse Mbouyi ba ke ndeko pesa pe mama wana diplôme de mérite et d'honneur. Na musala nyonso azosala pona commune ya Lemba pona muamba na biso. Et je pense que et qu'on a médiatisé dans ma solo à Congo, vous allez voir comment est-ce que bah, représentant et aspect les amis de Moïse Mbouyi na bande konyoso hein to reçoit pena Lemba bisi kanyoso na Bertine na saka action ba ya ko remettre ezali ko la ki sa signe moko ya encouragement mama ko bana musala ozali ko sala et ba soda na bazali nasi na kosiliza pona pesa mbote na ngai na ba compatriotes congolais nyonso botala kibiso mbote mingi na bato nyonso bo like bo papoter bo tali émission na biso ya lelo mbote mingi na ba compatriotes congolais tout bo s'abonner massivement mbote mingi na les collaborateurs frères ya tata Mokonzi wa Ekolo, les proches collaborateurs, l'expert en communication son excellence Félix Kabala Chimanga. Ah oui, un jeune intelligent, compétent, surdoué dans matière de communication. Bravo et sincères félicitations. Na ba stratégie, oh nyonso zali kopé ça pene ya Mokonzi. Na ba proposition nyonso, yo zali kwa ba conseiller misusu te, ba proche tata Mokonzi Ekolo ba kendaka kei cabinet pour azoka malili pour la tara costume. Mais vous êtes parmi des rares collaborateurs à chef au ba pesaka idée, ba pesaka ba proposition et ba défendre Congo même à la place publique. On a fini ma solo à Congo, amis téléspectateurs. On se retrouve à 16h demain. Même chaîne, vous s'abonner massivement. Ma solo à Congo Télévision, na YouTube, na TikTok, Instagram, Facebook, na Ligue Bino Mingi. Merci à Diego, merci à Nida. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Tokote Nabino prochainement avec d'autres questions d'actualité. Boutska Malamu, au revoir. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars ya peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que bukangalo nzezalité. Nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour le été beaucoup na faire mandat bolingo chez constitution. Donc dès les un vrai pasteur à Congo el bosso eza fachi. Berger li bosso ezaye. Nganga li bosso ezaye. Avant Léopold beta match faut que na roluka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS.